Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi kaka ndenge tozali ko présenter bino ba émission na bino oyo bozali kozela tango iso. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali kotalisa bino elema oyo ezali kopesa confirmation ete Tshisekedi wa Mulumba état de santé na ye ezali ko permettre ye te pe azali moto oyo il faut avanda mwa mikolo na hôpital. Bandeko babolingo meme badate oyo bazali kopesa bino balobi ete akoyamba Tshisekedi akoyamba bino samedi prochain ezali badate moko bazali kopesa po ete bazali ko estimer que peut-être nalobi malamu peut-être tango mosusu ti ndenge ya kozala na ba akozwa ba traitement ya monganga ti semaine wana akoki ko se rétablir kaka na ba jeune na bango ya vieux forcé tika ete kolinga tolakisa na bato ete ozali malade vieux forcé yango na nde bazali kokanisa ete eloko yango ekorepete tango iso. Bandeko boyebi ete soki otali malamu tala tango Mobutu pe azalaki na ba problème tango akomaki na maladi bazalaki kaka komema ye kaka na ba système oyo ndenge tozali komona epai ya Tshisekedi ya vieux forcé grand léopard forcé aigle forcé. Mais Mobutu a forcé akomaki na tamoko alashaki po ete moyen lisusu te ata balobi forcé tango wana okosala eloko te po ete tellement forcé ya trop siko ata balobi vieux forcé okokoka lisusu te. Bandeko babolingo boyebi tango Mobutu azalaka malade tango Mobutu asalaki voyage moko akendaka na Congo na tango wana na Zaire tango akomi na aéroport ya Njili bato bayaki ebele bakengo Général Mayele pe prince eyaki po ete bayamba ye Mobutu aye. Mais tango avion eterisaki na aéroport ya Njili Mobutu na tango wana état de santé na ye donc akomaki azalaki faible moye penza bima na miso bato eza te po ete azalaki ya kolemba. Eloko nini basalaki il fallait babengana bato ya presse bakende mosika po ete tango Mobutu akokita bazwa occasion ya komona ye kutu te. Bayebisi bango kaka ete bokende kozela kuna na Mongaliema bokomonela Mobutu kuna. Bandeko babiloko yango soki bolandi ba trace yango tozali komona pe epai Tshisekedi. Bandeko babolingo tango avion ekomi tellement lokola bakombata bazalaki deja ebele na aéroport tango Tshisekedi akiti tango akitaki na avion bandeko akitaki na position moko ete bamemaki ye ya komema oyo ba version ya solo tozali kopesa bino
bamemaki ya komema ti batie na chaise roulante ti na tarmac bake kotia ye na salon oyo ya bakonzi, donc salon d'honneur bazwi batie ye kuna. Tango bato bazalaki kozela kote mosusu bayebi ete Tshisekedi ya kobimela awa babombi ye kuna. Entre temps baza kotala mouvement tina ndenge bayaki kokosa ete non Tshisekedi asakei bolanda ye na hotel, bapesi mpe kombo hotel bolanda ye bokokuta ye kuna na hotel wana ezalaki moyen moko po ete balongola bafere écarté bakombata po ete baluka moyen babimisa ye. Alors tango bayebisi bakombata mpe ndenge wana première groupe oyo bazalaki deja na aéroport, tango bayoki bongo bakoti na bus na bango balandi na aéroport na hotel oyo esika bapesaki bango kombo. Sikoyo tango Tshisekedi atikali ndenge kaka balobaka ete esika likambo esalamaka moto ata moko azangaka komona te, bakombata oyo bakomaki ondire na retard ya moko tango bakomi yo na boye bayoki mpe message ke non Tshisekedi asakei boye bazalaki lokola desi kwa bakomaki dessus balobi ndenge nini akei boye banini omwani mpe bato mosusu bazalaka soki likambo elingi esalama po ete Nzambe apermetaka bato mosusu bamona komona makolo ya motongo, makolo ya bato mosusu ekomaka mwa kilo. Batongo mpe ntango basi bazwi message ke Tshisekedi asakei olingaka bakende no batikali mpe kaka wana mbala moko mpe interview. Sikoyo na tango ndenge bazalaki kogarde Tshisekedi na aéroport, état de santé ezalaki kopermettre te nde docteur azalaki sur place asengi ete alobi non, en tout cas ndenge ezali boye il faut akende na hôpital po aza kolemba tension eza kaka kokita se kokita. Bandeko tango wana bazalaki lisusu na tante ezali neti oyebi moto soki aza na diarrhée, moto soki aza na diarrhée ekokozala azobloke bandeko, ekomaka na moma moko bandeko soki diarrhée se elobi ete ebima bandeko ata obloke, ata olobi ete yo moto bapake ekobima kaka. Nde tango bamoni kaka te eta ya Tshisekedi ezaka kende na ndenge ya malamu te, baye kozwa décision balobi non il faut abima. Tango bakomba ata bazali kosala ba interview na bango banini bayebi ke Tshisekedi asa kendeki, bamona kaka sécurité belge baye kobimisa ye. Tango baye kobimisa po baboyaki ambulance ye balingaki trace ye banate po ezali likambo moko ete balingi toujours batu batikala na mutu baye bakaka ete Tshisekedi azali na santé ya malamu. Nde yango na ete sécurité belge bayaki po ba récupérer ye na docteur pe azalaki wana. Tango sikoyo docteur alobi ekoki kozala boye te, alobi ndenge ezali boye il faut na moment oyo azala na hôpital po a recevoir déjà ba première soin na ye. Ndeko oyo ndenge esengaki ete il fallait kaka o ndenge balobaki ete misu makasi ndoki te, il fallait nde abima kaka. Tango aye kobima nde tango azali kobima bandeko na moto azalaki kosala interview pa asutuki mbala moko bamona kaka aza kobima. Bandeko bino moko boyebi ete Tshisekedi azalaka soko abimi ndenge apesaka bato mbote bandeko, na ndenge aza kotambola na ndenge otali kaka boye azalaki ya kolemba bandeko bafaire forcer balobi kaka vie tambola sala kaka mwa makasi tambola po ete RVC te. Azalaki moto oyo bakokaki kotia ye ta na kiti po bapusa ye ti na motuka wana bakotisa ye me bango mpe lokola balobi ete bazali na systeme ya ndoki misu makasi ndoki te, balingi kaka korevese te. Oyo ndenge bamakambo yango bomonaki Mobutu na dernière minute aza maladi me liboso ya bato tango azali koloba aza koloba kaka je me porte bien mais dans l'autre temps ye kuna na basashe na ye ya bamaboke oyo esika nyeye eza kobima na kati ya bilamba. Nde yango wana bandeko eloko
bato bazali kolinga kotrompe biso peuple congolais. Soki président to mokonzi na bino Tshisekedi azali na état de santé malamu te, bozali na bato ebele na IDPS, pourquoi boko présenter moto mosusu te? Yango eloko ezali koboma mboka na biso bandeko congolais. Mpo na ye ata lelo balobi ete Tshisekedi ye wana mpenza akomi pembeni neti ntango mosusu état de santé bien te ata aza kolenga baza koloba kaka ye omoni place Congo ezali kokende kokufa. Eske na kati ya IDPS bato mosusu bazali te? Wana nyonso tu mpona koprepare kaka ndenge nini mwana na ye akoremplace bandeko. Tozwi mpe bainformation oyo ete Tshisekedi asali testament soki ye azali te Félix Tshisekedi nde akoremplace bandeko oyo mona ete parti politique ekomi nango nde ya famille. Yango na bandeko babolingo sans plus tarder na kosenga papa Botamba kuna na régie balakisa bino ndenge nini bamakambo elekaki, botala ndenge nini Tshisekedi aza kobima bandeko baforce balobi ete il faut tambola kaka ntango aza kotambola bandeko. Botala ta mwasi na ye ndenge azalaki wana azalaki donc na bafleur oyo bamemelaki ye na banini bandeko ndenge balobaka ete etuli tellement ekomaki ete likambo ya état de santé. Donc il fallait kaka tala ta mwasi na ye akomaki agité, mwasi na ye aleka boakende afungola porte banini. Donc ezalaki likambo moko ya kosala na mbangu mpo bato bamona te mer oyo ndenge balobaka ete ata bozali kosala makambo na molili boyebaka ete ata ngembo na butu ata ngembo na kati na molili akomona. Bandeko botala baimage bomona bino moko ndenge nini ete Tshisekedi ezalaki mpenza malamu te, mais lokola bakomba bata bazali na bango bato ya lokuta bazali kokosa pe botala biso tolingi ete Congo tokende na yango lisusu na baaventure te, mais lokola bato oyo bazali kolinga kaka baaventure bamakambo bazali kobomba kokosa tala sikoyo bapresse nyonso oyo bamesana kokumisa oyo Tshisekedi mpona makambo oyo bavandi nie mpo bayebi ete ezali na désavantage na bango. Soki ezalaki likambo mpona désavantage ya Kabila boye nde omoni nde bafungoli baminoko neti bangubu. Soki ezalaki Kabila nde moto azalaki na situation ya boye nde bafungoli minoko neti bangubu, mais lokola ezalaki Tshisekedi bavandi nie lokola likambo ezali te. Mais Dieu merci Radio Zoumel 1000 ezali yo na mpona bino. Moto moko akobangisa biso te, moto moko akolengisa biso te, tozali na pays ya droit, ezali liberté ya parole, moto nyonso to akoloba likambo oyo azali komona. Ndeko soki yo ozali kokanisa ete yo koya po détruire Radio Zoumel 1000 ou bien oya na Allemagne po loba ete nakei mpona sukisa bato wana, ndeko ntango mosusu yo nde okosuka, ntango mosusu koya na yo ekozala sans retour. Bino bomonaka yango liseki ntango tolobaka ete keba yo moto olingaka ete otya mosapi na liso ya Radio Zoumel 1000 bosala bamaseki na bino ndenge bomesana, mais yo moto ozali koloba ete osala liseki na Radio Zoumel 1000 keba po ete toyebisaka bino tozali kati na bino toyebi bamakambo na bino ndenge elekaka toyebi nyonso, mais bino bato bolobi ete bokosala baplan ya molili ya mabe mpo na Radio Zoumel 1000 bozali nde komikosa. Na tango oyo nakosenga papa Botamba tiela biso babilili bino moko bakongole botala bomona pe bojuge boyeba ete meme ndenge azalaki kotambola wana bandeko moyen te. Donc moyen te bandeko tango bazuye kaka wana mbala moko hôpital ndenge azali wana bandeko ata ndenge bayebisi bino ko samedi bokokuta na samedi wana ezali kaka baza koloba kaka baza koprevoir ntango mosusu na batraitement akozwa akoki kose rétablir mpo akutana na bakombata. Bandeko babolingo tolanda na babilili tomona ndenge nini Etienne Tshisekedi situation na ye ezali mobulu to ezali komitu na ndenge nini bakongole bakoki kosupporter meme moto oyo bazali kobenga soi-disant président meme na eta ya maladie boye oyo ezali komona na ete azali fatigué total, mais bazali koyebisa ye kaka ete ye nde président na biso mboka yango ezali kokufa mpo na babiloko ya bozoba ya boye. Papa Botamba tiela biso baimage s'il vous plaît. Monsieur Serge Ouello, on vous retrouve ici à l'aéroport des Aventem. Qu'est-ce que vous faites ici en fait? Merci beaucoup. Comme vous savez, aujourd'hui c'était l'arrivée
de notre leader Maximo Etienne Tshisekedi Lumumba, le candidat que nous soutenons à la présidence de la République pour les élections du 28 novembre 2011. Et comme vous le savez, personnellement, moi aussi, je suis candidat député national dans le cadre au compte de mon parti SID, Engagement pour la sécurité et le développement. Et je viens de Londres via Paris, à Paris où j'ai eu à rencontrer M. Jean Ping de l'Union africaine. Je devais l'informer de tout ce qui s'est passé comme saccage du siège de l'UDPS et aussi de l'incendie d'origine criminelle dont la chaîne de télévision RLTV a été victime. Donc, à partir de Paris, j'ai décidé de venir ici accueillir notre leader que nous soutenons inconditionnellement. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Il est là ou le président est là, il est déjà arrivé et il se trouve actuellement à l'hôtel quelque part ici sur Bruxelles. Mais on l'a pas vu sortir en fait, hein? Écoutez, on était là, il y a eu des problèmes de ligne de train, parce que nous venons de Bruxelles, il n'y avait pas d'électricité, et le président a attendu longtemps, la plupart des combattants, la plupart des militants nous sont venus en retard. C'est causé, c'est pas sa faute, hein, il a attendu, et là, on a préféré qu'il s'en aille s'y reposer parce que le long voyage, c'est fatigant aussi. Il paraîtrait qu'il a été sorti sur un chemin dérobé pour qu'on puisse pas le voir par les combattants. Écoutez, vous le savez, Etienne Tshisekedi, c'est l'homme du peuple, c'est quelqu'un qui aime les bains de foule, qui aime le contact humain. Donc, croyez-moi, c'est pas de sa volonté, hein, c'est pas de sa volonté, c'est le programme, c'est le protocole. Il est arrivé. C'est nous, les militants, qui sommes arrivés en retard. Il y a eu des problèmes d'électricité au niveau de la ligne à Bruxelles. Donc la plupart de nos militants, les combattants, devaient prendre des trains. Donc nous sommes arrivés en retard. Et vous savez plus ou moins qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais comme vous le savez, le président Etienne Tshisekedi est venu encore rassurer nos partenaires extérieurs, surtout nos partenaires économiques, qu'il est là, qu'il est candidat pour instaurer un état de droit démocratique en République démocratique du Congo. Vous savez, avec l'état de droit démocratique, il y aura la sécurité juridique et judiciaire. Cela veut dire que cela va permettre l'assainissement du climat des affaires au Congo. Donc il est venu, comme nous savons déjà que nous serons victorieux le 28 novembre, il est venu rassurer nos partenaires que le Congo deviendra un état de droit qui pourrait désormais, dorénavant, venir investir en paix, en sécurité en République démocratique du Congo. D'autres langues disent qu'il est venu rencontrer avec les Occidentaux, on veut le faire rencontrer le président rwandais Paul Kagame. Est-ce que vous avez une info par rapport à ça? Je ne suis pas au courant de ces informations. Comme vous le savez, il y a toujours des racontars. Hein, vous savez que Paul Kagame arrive en France lundi? Mais je sais qu'il arrive en France lundi où les combattants, où les Congolais, les patriotes congolais l'attendent de pied ferme là-bas. Et je ne pense pas que le président Etienne Tshisekedi va aller à l'encontre de l'aspiration de nos combattants. Donc il est là pour rassurer nos partenaires extérieurs qu'après le 28 novembre, le travail sera fait de manière à ce que le Congo devienne un état de droit. Donc il est venu pour appeler les investisseurs pour venir investir, créer des emplois et développer le Congo. Et vous dites qu'il est logé où en ce moment, le président Etienne Tshisekedi? Pour raison de sécurité, je ne peux pas dire là où il est logé, c'est quand même un grand homme. Hein, le combat n'a pas encore fini, hein, donc il faut savoir protéger notre président de la République après le 28. Monsieur Serge Ouedo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Toutibino, on a Zaventem, qu'est-ce qui se passe? Bon, Toye, d'abord de Nazo s'est présenté. Oui. Ombona Katende Dodo. Naza, président de l'UDPS, na section Flandre. Toye, puisque Toyokaike, Mokonzi Nabiso, Mokonzi ya Congo, Azoya, Papa Etienne. Première, lobby sûreté belge et ses jouets na tarmac, na pied avion. Il m'a mis déjà dans l'hôtel Marriott, dans Bon.
et au monibus toujours l'Ukraine tout ça là. Mais est-il toujours dit que le président a fait ce message que tokende tina hotel Marriott puisqu'il y a un poste à remonter biso. Il y a un monde toujours au s'apprêta à tout me organiser au hasard ma voiture puisque mon boulot est dans ma train. Tout me mana tout comme un hôtel Marriott pour que les Ok. Nous peut tout mon niveau à quoi se présenter c'est un peu aux anani ceux qui combat aux anani pour nayo c'est quoi ça là ah. Donc, je vais présenter Richard Chichia Chamutombo dans une section de Bruxelles. Il y a un président national, mais François qui a parti à pied d'avion comme Baouti Koloba. C'est quoi tout ça qui est le verre qu'on a ou à peu près Alors permettre de pas mon naïe ou bien Si. Merci beaucoup. Monsieur Tokutsiope, ah, tout le monde qui a téléphoné, je vais éviter ceux qui ont un contact, monsieur Etienne Tshisekedi, tu éviter qu'est-ce qui se passe, trop monnaie. On a eu à Batbaleki Libosonangaï, on dit que normalement Etienne devrait arriver aujourd'hui. C'est le président de la République. Oitozo c'est la minute il faut qu'il non akamba mboka na biso ko apesi biso ba directive mais pour l'instant toye awa ko to yambaye malheureusement to komi ba biso qui non bazui directement à partir du tarmac alors bonjour. Bandiko babolingo balokuta ya boye tokosuka na yango wapi lokuta ya boye yango nde ekokamba biso ba peuple to bato bazali kolinga kozwa bokonzi yango nde bakokambela na biso Congo mpona koloba seulement ke Tshisekedi azali malade aye po azwa ba traitement na ye ekokute bato ya IDPS combien tellement balokuta yango bamesani na yango mingi tala sikoyo lokuta yango eleki dose bakomi kokosa na bango tala ndenge bato bazalaki na aéroport bazali surpris na ndenge ya kosakana te ekomi kutuke bakomi kopesa meme na Tshisekedi mbote moyen ya répondre ezali te po ye moko amoni ete makambo yango ndenge elekeli andimaki te bandeko tala balokuta ya boye bandeko ata bino moko bino bato bozali koloba ete yende azali na solution ya Congo eske bomonaki esika Moïse akosi bana Israel bomonaki esika Moïse asali bana Israel ezalazala bandeko bomonaka ezali bilembo nzamba azali kolakisa biso o président sa akendeki président za na hotel bokende na hotel bokomona ye wana nyonso tu mpona koluka kokimisa bato po ete bato bakende baluka moye babimisa ye me ndenge balobaka ete esika likambo esalamaka bato bazangaka te nde sikoyo oyo batikalaki ya moko baye kozala surpris bandeko na moto azalaki kosala interview akamwe Tshisekedi abimeli ye na nsima neti monstre bandeko akamwe pe andimi te fantôme abimi oyo ndenge balobaka ete lokuta soki eleki dose nango ekomaka incontrôlé kokamwa Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, il y a quelqu'un qui président Jacques. À surprendre l'histoire du ministre.
Total l'interview, la nouvelle est qui est président Azate. Total président Bimi, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Babomba qui est Tony? On ne sait pas ce qui s'est passé. Depuis qu'on l'a dit, mais à mon sens, je pense que peut-être Rania va expliquer parce qu'il faut qu'il soit quand même sécurisé. Ça, c'est très important. Ou bien, comme lui, il avait exigé de voir Batoulaye, il a dit la voie normale, pas mon aïkaye. Parce que Biso peut tout le monde inquiéter. Tu comprends? Donc, il y a un monsieur qui est président hier. Mais Baké Naye, tout le monde y était. Comment on pourra justifier qu'il y a qui tout le monde y est? Il faudra tout le monde y est, tout le monde y est bouillé. Là, vous êtes bien sûr que le président Azaliawa, donc toujours qu'il y a des sports dans tel Marriott, c'est tout que le monde y est. Ça va, merci beaucoup. Voilà moi, Aloba. Bon, merci quand on est président, il y a bon, il y a bien dans mon témoin. Alors, ici les gars. Merci. Passe l'équipe. Bana bazotanga te bana bakoma bafazer kolia na passe mamozo na passe. Kana me fa kende. Il faut kende to lingi te passe l'équipe biso moto to mona wa live. Yo tikina. Na utiki papa na ngai. Na ina avion moko. Aboye na ticha avion moko. Boye na ticha avion moko passe l'équipe papa na ngai moyeza te. Komona batu ko so bazali moyete. Kolia na passe balia ka te ko ezala ka te. Bakomo le malewa bana moyeza te. Au moins qui est un avion, tant qu'il tire. Na moni na avion te me na moni to na kiti ba yenya ticha za to bimira e awo. Na zongi na ebo. Na mali ko kanga ya tichi zo musena. Mwana ko zemba ya tichi zongi sa na Rwanda. Mwana zo moyeza te tata na passe l'équipe. Passe l'équipe ko monter ba neto ya ta e enkezate to tikeli bato. Passe. Pese un message alors. Puisqu'en Hollande va image, il y a cette chichi message. Na yebisi ya chichi ata papa na biso abandi bitumba na biso lelo te depuis mobutu azalaki. Azo baka likambo moko. Tolingi élection eleka bien, bazo sa mwa mbalo na Rwanda parce que ba Congolais bazo souffrir. Tolingi mwana mboka, mwana mboka na souffrir mboka. Étranger, ava kosa yiba, kwa ke ko mboka Rwanda na ye. Tolingi mwana ko vala na mboka ko mboka na ye. C'est ça. Mukolo eloko ata eloko na ye bien, étranger ko bebisa ko nga bebisa, tala makambo bele. Donc mwana mboka tala. Ko ezala raté. Ya titi anzo na biso. Comment ni pas fini tolingi. Tosala bien na mboka na biso à l'aise na makamio to sérieux en tout cas révolte ezala to limite popo mabatu na nibo bandela basali bandela eduma na likia donc ya kwanga na likaya bako boma batu na nemo kusaka na te vraiment moi ça tolingi mboka ne bonga donc mboka bonga marche peut to ba yake marche na nini na boulevard du 30 juin marche ça be ba oh marche penza papa na ngai ba trouble bataille ya kisia nini ya TTT IDPS bazo marcher bazo lembate bazo lembate bazo marcher il faut mboka bonga mwana mboka ko il faut mboka bonga mwana mboka bima papa na ngai liboso mwana mboka ko bima tija ko zumisa na Rwanda akotonga na Rwanda na Rwanda akotonga na Rwanda merci na problème ko ta côté moi je sais Kabila ai biso la bango wala c'est normal il faut ça on aller pour ta fête il faut songa Rwanda oui, mais qu'est-ce qui s'est passé toi parce que tu sais que total rabini ni nyango on dit d'habitude à Sarabongo tant que c'est les à gauche il y a à droite mais il y a linga quand même peuple il y a linga peuple il y a foule on va que kolobiki azana hôtel bo sikoyo surprise au moins nga abimaki ba paye ba ki yé muto ba place wa alors ndé siko na minute oyo to zela au moni santé mwana muke bazo benga ye mokolo ba benga ye mokolo okolakisa bango na image comment il est devenu donc ezali kolakisa ke mboka wana ekozala na mabungi minene bana no bakolia bien bakotonda bien bakotanga bien ba diplôme na biso ezala na valeur kotono ozana mutona mususu merci mais papa oya pesaka ngai merci comme c'est pas libre mon dit abimi la surprise va surprendre votre seigneur surtout yo c'est pénité yo makasi mais souci kaka parce que aza et que là mon nzambe na voix normale akoki ko ina tata puisque 30 ans apesi yango tata na boyebi ndenge ni nazali mutu na yana
ezali mutu ya mutu moko ke soki alobi ke aluka mbongo mpo na ye moko akozwa yango. Mais bandeko babolingo na banzi ete bino moko bozali komona ndenge nini bakombata bazali koniokola Tshisekedi pour rien asi alembi azali ya kolemba mpo botika ye apema kaka na basysteme vie forcé babiloko yango nde elembisaka mobutu lisusu malamu bien mpona likolo ya kokosa lokuta soki eleki bandeko bino moko bokomona ete boza kokosa eza kosimba te bandeko ti ntango lokuta eleki mingi kati na bango bakomi kokosa na bango Tshisekedi ayeba bombi na aéroport me baza kokosa bakombata asi akei bandeko moni lokuta soki eleki ezali riske mpo na bino moko sanke bomi yeba yango na bandeko radio Zumel 1000 tango bato balobaka biso tozali mabe te me biso ndenge tozali wana bato nde balingi verite oyo biso tozali koloba te esika makambo bango bazali kosala ya molili bango balingi kaka ete flou ezala me tolobaki ete radio Zumel 1000 ezali lumière ya bapeuple congolais nyonso bolinga te moto akokanga biso mongongo azali te pe tokopanza sango na biso koyebisa na bapeuple congolais verité esika ezali po ete lokuta na bino eleki lokuta na bino yango nde ezali kosala mboka ezonga nsima bozali kosala kaka bacomplicité koutilize papa ya bato ya président forcé Tshisekedi forcé papa bato asi alembi boza koforce ye mpo na nini bozali koluka kaka po ete alukela bino mwa lidusu bozonga na kongo bokende koyiba lisusu ndenge bosalaki na ntango ya deuxième république me tolobi ete nzambe asi akangeli bino bizibeli bomoni baaventure oyo bosali na dernière minute kuna na Kinshasa bomoni baaventure yango bomoni sikoyo ndenge nzambe afrape bomoni pas même mikolo ebele bomoni sikoyo Tshisekedi ye moko mpo tolobaki ete moto oyo nyonso akolinga lisusu kosala baaventure mpo na kongo mpo ete peuple amona pasi nzambe akofrape babiloko ngo yango bino moko bomoni yango ti bakomi kokosa bino te président ayaki asi akei bolanda ye na hotel bandeko tellement bamosusu mpe bazalaki oyo ndenge babengaka babolole bakimi mbangu bakei oyo mpe bayaki nsima ya moko bandeko basutuka kaka boye Tshisekedi ye naza kobima na bambote baza kopesa ye moya azongisa eza te mpo ete azalaki wana deja kao bandeko papa Botamba na sengi na yo na tango oyo baimage oyo outi kotiela biso papa Botamba yo kuna na régie na sengi na yo garde baarchive wana na ndenge ya malamu mpo ete émission oyo tozali koprepare oyo tokosala tokorevele bakongole makambo ebele na kati mpe tokozwa na baimage oyo mokolo mobutu autaki na poto aye akomi na aéroport ya njili kaka makambo bomoni bosali ndenge Tshisekedi aye bato baye kozela ye apres babandi koyebisa na bato ete non bokende kozela ye na Mongaliema mobutu akozala kuna mpo nini bayebaki ete état de santé moyen te babiloko yango kaka yango oyo ezali kokontinue bandeko yango na tolobi na bino Congo lokola bino moko bolingi démocratie mpe ekotelema liboso ya bandako na bino mpo na kolakisa bosolo parce que soki bino bozali kokanisa démocratie ezali nde mpo ete bato mosusu nde bolobaka makambo na bango ya solo na ya lokuta mpe bino nde bozwaka makambo na bino bozali kobomba boyebaka yango ete ata radio Zumel 1000 ezali kaka moko bino baradio ya opposition bozali 1000 ezala ata 1 million na poto boyebaka ete biso tokotombola mongongo mpe mokili ekoyoka mpe mokili ekondima papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete tango biso radio Zumel 1000 toyebisaka bino makambo tozalaka tout d'abord na souci ya population ba peuple congolais po ete tolingaka ete topesa bango information oyo ezali ya malamu po ete peuple a se retrouver mais mingi bazali kolinga kopesa ba peuple congolais ba information oyo ya lokuta yango na suka na yango boza komona ete na kati ya mboka na biso ba problème ezali koya pe ba makambo ndenge na ndenge ezali koya tolobaki yango lelo ndenge tozali kokende boye mokili ekoyeba
presse nini ya solo awa na poto oyo ezali koloba vérité na presse nini ya solo na presse nini oyo ezali kolingala koloba lokuta mpona kopesa bapeuple bainformation ya lokuta mpona kofavorize bacombattant bato bazali koyiba kosala mabe na kati na mboka nzambe akokonfondre bango me nalobaka yango ntango nyonso ete radio Zoumel 1000 ezali wana mpona bino. Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo moto moko te akoya koinfluence biso po ete ndenge ezali wana basango na biso il faut ekende bapeuple congolais il faut bayeba likambo nyonso to ezali kosalama na poto oyo ke ezali likambo oyo bato mosusu bazali kobomba po ete bato na Congo bayeba te biso tokopesa information po ete bato na Congo bayeba il faut to faire réveiller bato na Congo bayeba bamakambo ndenge ezali koleka bandeko bomoni ndenge nzambe azali kofrape toyebisaki bino ete makambo oyo ezali koleka na Congo boyebaka ete nzambe asa moni ndenge nini bapeple congolais bamoni pasi nzambe asa moni ndenge nini bapeple congolais balela batango ebele lelo oyo nzambe ekomona kaka bato oyo bamonisaka peple pasi kaka bato babengaka bapeple babete kaka bato oyo baniokolaka peple lelo bango nyonso tu batourne balati kazaka mpona kotanga kaka kombo ya o Tshisekedi nzonga nde bamiyibi babombani na nsima mpo bazali kozela ete Tshisekedi asalela bango quelque chose mpo ete baluka moye bazonga na Congo mpo bayiba lisusu malamu bandeko botala kaka bato yango bazwi nano bokonzi te me babandi deja bato wana soki tozwi bokonzi tokopandre bamisusu bamizisio wana tokoboma bango bandeko bino boyibaki bambongo ya mboka ya Congo bambula na bambula nani aboma bino nani asala bino mabe boza kobaluka na bapoto awa malgré pasi ya poto ebeti bino bokoma bisengasenga kosengaka bato babiere bandeko nani asa monisi bino nani asa lobi na bino te bato yango bapiaki mboka Congo bato oyo bamonisaki bato pasi to beta bango nani asali yango me boyebaka ete nzambe akokonfondre bino nzambe akokonfondre bino mpe bokozala bato pasi bomoni oyo deja makambo ndenge eleki ya Tshisekedi ezali nzambe ya confondre bino complètement po ete espoir na bino ezalaki ete Tshisekedi nde bozali komona ndeti me bomoni ndenge nzambe azali kopesa bino bareponse ndeko makambo ya Congo moto oyo akoya atombola bapake loba ete ngai nde nakosala boye mpo napesa solution na Congo azali te solution ya Congo tolobaka yango ezali yo ye kuna ngai topesani mayele ya malamu totali soki likambo wana eza malamu totia yango en pratique na mboka nde ezali solution ya Congo solution ya Congo ezali Tshisekedi te solution ya Congo ezali Ngwanda te solution ya Congo ezali Songolo te solution ya Congo ezali kaka ete ye ngai topesani makanisi ya mayele na oyo président de la république azali na yango mpona 5 chantier totia yango sur place bokomona mboka ekokende liboso me botika kolalisa bato na badiscours na bino ya lokuta ya koloba ete Tshisekedi nde asimbi bonheur ya makambo ya Congo Tshisekedi nde asali bo me ntango tozali komona na bahistoire noire ya mboka na biso na ntango ya deuxième république toza komona Tshisekedi azali kose retrouve na kati bamakambo nyonso ya mabe oyo ebomi mboka na biso ye mpe azali kose retrouve na kati alors botika kodistraire biso na badiscours moko ezanga ntina yango na bandeko bomoni tellement lokuta eleki bino bomoni Tshisekedi asa ye ayaki bobombi ye mpo ete question ezalaki état de santé mpo problème elaki soki abimaki na ntango bakombata balingaki babima babanda koya président baembouteillage wana leta oyo alingaki atelema mingi ntango mosusu alingaka kweya yango na bamonaki ete eza likambo moko ya pire rapide bandeko bomoni ntango abimi bandeko tellement munganga moni kaka ke non bakoki kohumisa ye boye te il faut abima donc d'urgence hôpital yango bomoni tala kaka ndenge azalaki kobima bandeko ya kolemba moye te ya kolemba bandeko tozala bato oyo totika mitema mabe oyo tozali kosala ezali motema mabe parce que na IDPS wana ezali mpe na bato pourquoi bakoki koloba te état de santé ya Tshisekedi ezali malamu te mutu mosusu apresente Tshisekedi bakoki kosala yango me mpo moni ete motema mabe ezali kaka na kati na bato oyo nde bazali koloba ete bango nde bakoyela biso solution ya malamu moto akosa o te solution ezali te mpo
makambo ezali komonana lelo bato bazali komonana eti makambo oyo biso radio zoom tozali koloba on dirait tozali kosangana mais makambo tozali koloba bandeko un jour bokovanda bokotala bolobi ete en tout cas bato wana bazali koloba mpe makambo yango eza ya solo bakombata oyo bozali komona lelo makelelo bazali kosala ebele bakobongwana bakosenga bapardon mpe bakoservir mboka bakokende na mboka mpe bakobosana meme histoire ya Joseph Kabila bakosenga bapardon bakoloba ete balimbisa bango mpo ete bakosamaki bokanga date ya lelo bakombata ebele bakotubela balinga te bakotubela mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bamakambo touti koloba oyo toyebisi bino ezali histoire vrai batika kolalisa bino pongi na makambo ya lokuta batika koyebisa bino bamakambo ya lokuta po ete babandaki deja kokosa bato ete Tshisekedi babengisi ye na gouvernement belge bandeko boza koloba babengisi ye na gouvernement belge depuis quand na dernière minute Belgique ezalaka na gouvernement bomoni tellement lokuta eleki na makambo mosusu bozali kokosa bino bokanisi ba peuple congolais nyonso tu bazali babete bandeko modele oyo makambo bino moko bouti komona ezali babiloko moko ezali kopesa mawa po ete tango moma oyo Tshisekedi akoki kovanda na moma ya convalescence bino bozali kozwa kaka vie forcé vie salaboy nde yango wana bozali komona bamakambo oyo ezali kosalema bandeko bolingo na banzi ete bamakambo tozali koloba soki moto ya mayele ovandi otali okomona ete tozali kotape ya kote te me tozali koloba makambo oyo ezali juste bomoni nzambe azali kofuta bino kaka po ete ayebi mitema na bino ayebi ete lelo soki bapesi bino mboka wana makambo nini oyo ya mabe evandi na kati na motema na bino oyo bokokende kosala bandeko mpe nazali koyebisa na bamusicien congolais lokola bato mingi na poto babeti tolo balobi boyaka lisusu na poto te bandeko botikela bango poto nalobaka ete botikela bango mpe poto yango bosala baambiance na bino kuna na Congo tokotala banani bakolemba avant bandeko yo si omoni mutu obeta tolo na poto na poto bandeko mondele aza kosurveille 24 heures sur 24 osala boye soki osala likambo mabe mondele aza na yo na Congo ndenge ozali wana oza na mboka na yo ozali libre yo okanisi bato oyo ndenge bazali koloba ete boyaka te banini makelele na papa bandeko botika bango ata mikolo eleka bokotala banani bakolemba avant na bafacture oyo bazalaka na yango ya baniongo oyo bafutaka te babetisi oyo basalaka na poto bino bokanisi bakokoka bandeko ndenge ezali wana bayebaka yango ete Joseph Kabila balinga te ya koleka ndeko yo moto ozali kokanisa ete non soki Joseph Kabila leki tokosala boye bandeko bomikosa te po ete biso mpe tolobaki yango ete tango ekozala ete Joseph Kabila leki moto nyonso tu oyo azali ete alingi Joseph Kabila bokomona tango wana na Kinshasa ekozala ete benda bika yo mkosa na liboma aloba ete na ye mpo nasala rebellion okomona makambo na yo na banzi ya Jean-Pierre Bemba ezalaki moke mais lokola bino boza koreve bovanda kaka na poto lokola bokomi kovimbisa mapeka na poto yango mais bovanda kaka poto yango mpe boyebaka ete bozali wana basurveilleka bino 24 heures sur 24 oyo nyonso bosalaka mondele aza kotala bino mais na Congo tozali libre sala na yo oyo yo olingi ozali libre ozali na mboka na yo olingi osala likambo na yo okosala yango calmement mais na poto bazali kosurveille yo yango nalobi ete ezala Kofi wera jibe bobosa na makambo pe ya poto botika bango lokola baleli poto botikela bango mais bango moko bakose retrouver ke bazalaka bapaya na mboka ya bato po ete bakengelaka bango na ndenge ya kosakana te yango tolobi ete bakozonga maboko pamba deja bandeko bomonaki deja ndenge mwana mwasi moko na baimage oyo akendeki kozela Tshisekedi na Flair bandeko Flair etuli mbala ya liboso Flair Rose bamemeli Tshisekedi etuli seke makambo eza grave nazali koyebisa bino bozwa yango liseki te nzambe azali kobimisa bango polele mais
mboka yango soki bazali kokanisa tokotonga yango na balokuta oyo bango bazali kolinga kosala ezali mawa mingi na ntango oyo bandeko tozali koyebisa bino ete ndenge ezali wana boyebaka ete idps azali na baproblème sikoyo sérieux bazali koyeba te soki mpenza ti na novembre Tshisekedi akozala en forme mpo ete arepresente azala lokola président ya idps na bavoto ekoya donc bazali koyeba te soki ekozala ndenge nini mikolo ndenge tozali koyebisa bino bato ya idps losambo na ndenge moko ya kosakana te losambo moko ezali kosalama bandeko bamisusu bakangeli yango bagene mais solution nyonso ezali na maboko ya nzambe nalobaki na bino ete Joseph Kabila azali ya nzambe mingi bazali kokanisa neti ezali makambo ya lokuta ngai nayebisaka bino ete bokonzi ya Joseph Kabila ewuti na nzambe me bino lokola bozali kozwa yango lokuta boyebaka ete bokobanda kozala confondi mpe bokozonga maboko pamba bolinga te bokozonga maboko pamba deja Fleur Rose oyo etuli na aéroport na Bruxelles ezali signe ya mabe Fleur Rose etuli ekomi yo Fleur wana tokobakisa soki tokutani na samedi prochain tokopesa yango meme please ndeko yo komi nzambe nani ayebisi yo ke Fleur Rose wana ntango mosusu ekobongwana yango nalobi ete botika nde bilobela nde eza kobomisa bino yango na bozali kozala kaka bamikila olie bozala mitu boza kozala kaka bamikila bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga ngai mama Rosalie mpe papa Roger tokopresente bino baémission na bino oyo bomesana kozela ndeko bobanga eloko te bino bato bokomeli biso mpona koloba ete bainformation bozali kopesa moto moko akobangisa biso te mpo ete ndenge tozali wana bandeko tozali en ordre tokobanga moto moko te mpo ete tozali presse tozali na libre expression oyo tokopesa na bapepe congolais mpo bayeba verité tokobanga moto moko te moto moko mpe akobangisa biso azali te yango na tolobi ete awa ndenge tozali soki yo ozali kokanisa yo nde ozali na système oyo kotela biso bato ya Zumel 1000 mpo oloba ete na kosala bato wana bwendeko yango na tolobi ete problème eza te topesi yo occasion luka me keba ntango mosusu bademarshe na yo ekozala mpenza kobandi mpe koluka okomi na moma moko ozomona ete moyen ya kosala lisusu ezali te mpe yo moko ozali coincé mpe yo moko ozwi baproblème bosala bablague na bino na bachaîne oyo bino bomesana kosala bachaîne oyo bokende kopesa bainformation na bino ya lokuta me tolobaki ete radio Zumel 1000 bandeko oyo nyonso azali kolinga kodrible peuple congolais tokobimisa ye polele mpe tokotika ye bolumbu liboso ya bato nyonso awa epai na biso ezala Joseph Kabila ezala Tshisekedi ezala nani soki moto asali mbeba biso tokoloba mpo ete tozali libre biso tozali koutiliser la vraie démocratie bino bozali kotanga kaka kombo démocratie mais soki batali kati na bino makambo bozali kosala démocratie yango ezali komonana te alors radio Zumel 1000 tolobaki ete esika ezali a tokoloba a esika ezali b tokoloba b moto moko akobangisa biso te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe na nsima ya bangonga tokopesa bino bainformation tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini